La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Nga comprena te affaire ba comédien sur ezalaka nini na comprena ngote. Lelo bokomo zo be émission kala o Davina sala. Bokomo zo be émission kala o Davina sala pono yo kumisa mama na biso sila bisalu bokomi ko zongo po bimisango. Comment boko zo be émission Davina o asala pono kumisa sila bo bimisango tandis que be émission ezali o même ba Thérèse ya basala pono kumisa belle vie. Bato ba bimisango te. Be monsieur ezali o batunyo o ba Thérèse basala pona okumisa ba belle-vie be monsieur eza. Ba monsieur ezali. Mais pourquoi bato ba bimisa be monsieur na te me bino bolingi bo bando bimisa be monsieur. À un moment donné, il faut arrêter ba biloko na bino bosala wana. Il faut arrêter. To luka kimia me boya kaka ko luka ka kimia te bolingi kimia te na réseaux sociaux. Bolingi kimia te. Est-ce que lelo boko bima pena boya ofinga sous Davina? Bokomi maboya ofinga Davina te batu na batu bavanda na bakwe na bango biso sepela ko komona te ba confiance esila nango batu ba oba vena kwena baba oba vena kwena bango ezalaka nini bolingi ko comparer batu bolingi ngalo bara Michou autika le kokana Davina te Davina pe autika la kokokana na Michou te mutu na mutu ana ndenge na ye mutu na mutu azana ndenge na ye balolenge o Davina jouera Michou ako jouer bongo te balolenge o pe Michou azouera Davina akoka ko jouer bongo te. Alors il faut arrêter akoya ko kokanisaka batu lelo na omona bo koma bozoloba Michou leki Davina na olata ana batu musu babula na ba mamba olata te ana batu musu ba bule ba makamusu ba bule ba maramba olata te bomoni Davina a répondre na ba question en tout cas na yete pour no côté la Davina mais na osala pena analyse na nga pena ndenge nga na lingi na sali lango Davina a répondre à batute Davina a répondre kana ba batute ke obo fingi ya répondre bolobi boye ko répondre te mais so bomoni a répondre trop c'est trop eleki vanité de vanité o bilamba mituka nyoso toti kango Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo Kimobali et télémaka bien te awa yo kayango et télémi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba hoteli talandenge bimiki toko na feti tozalina gamme complet ya copacola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozalina problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pona maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko ezali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyoso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Ndekonanga
lelo to mon internet bolingi ki mete bozwi na kombo Bellevue bokoti si na kati kofinga ka bino koloba ka bino bolinga ka kokanisa benani Davina na Michou po anini bane o Michou asala na théâtre est-ce que Davina bano Davina sali na théâtre pardon est-ce que Michou asala ngo même Michou ye moko esika za ayebi ke aote mana Davina te wana tolobaka vraiment vérité eza nango te ke o ki famille bota o ki abakuku mais Michou okokana Davina te na ko jouer Michou okokana te aleki Davina na make-up oui merci aleki Davina na bilamba oui toboyi na biso te mais Michou okokana na Davina na jouer théâtre te wana il faut tolobaka penda vérité tolobaka polele toza qui sont pour toza qui sont contre mais tolobaka polele Davina joue a joué partout abandon jouer na ma famille a joué partout Davina ba opesi rôle à français rôle à anglais rôle à lingala jouer est-ce que Michou ba opesi rôle à français rôle à anglais rôle à lingala jouer botala rapino makamba vo sala ba analyse ko ya ofinga batu pour rien ki fanatisme te to sala ba analyse ming na ki fanatisme te to ya kando lo balikambu ndenge ezaleli ndenge ezokendela to longola ki fanatisme za kitoko te longola fanatisme to sala ba analyse to avancer to longola ki fanatisme bandeko nanga na mona batu ba otia ba biloko moko ba commentaire moko Davina a commentaki ba vidéo moko boye bozu émission bolamuseli émission oyo akumisa sila bolamus à l'époque c'était normal sokutu sila kutu yemo sokutu Bellevue kuta posta sila posta Bellevue et bongo lelo bo bimisela kaka Davina émission o akumisi sila à l'époque bazalo yo kanati est-ce que ba comédien babanda yo kanati babande ko yo kana baboyo kanite o ebandi eloko mo ekoti ya sika na théâtre ezalaki te bandeko bolimbisi mbote na bino na bandeko bolandaka biso en tout cas bolimbisi vraiment mona yoka akanda na mamba théâtre na place to avancer na makambo mosusu na pays na biso mais tozaka wana mpona bafitilita buzoba ya kofingaka oyo aleki ye nde esali nini yango bomoni na ye mpenza directement kobanda koatake na bandi nanu kopesa bino ata mbota pamba o te en tout cas bandeko bolimbisi vraiment bolimbisi bambote na bino esika nyonso bozali kande tolobaka so ezamba na liboso koti na Irsil Botelo TV abonnez-vous commentez likez partagez biso partout partagez na Facebook Messenger partout partagez biso nzamba lola opambolo bandeko nanga ceux qui okoti mba liboso tango zo s'abonner ko bossa na te cliquez cloche à notification et vous permettre yo prochainement tant to tia ba analyse na biso okozwa yango esika nyonso okozala so na kolobela likamba Davina na olo bango teke o soki pona lingara Davina o soki pona lingara Michou to pende nini mais na olo bango na otala makambu ndenge ezaleli souvent bandeko to ya kosala ba analyse to yebi na biso ke ezaleli bongo mais to lukaka to ya koloba kaka po ba yebi nga na lobela kabwe ba yebi nga na sala kabwe mais to yebi ke eza bongo babilo musubo luka ya ba conflit ezaka na tina moko te ezaka kitoko te so Davina koma kitina niveau ake ko répondre na ba commentaire po bozui émission ya kala bolamusi yango ezana be émission belé ya kala be émission musuku tu voir même okutu yemoko sila asala be émission kumisa Bellevue sila kumisa Bellevue sila benga Bellevue marraine na chaîne na ye kalezaki bongo po boyokana ezalaki ntango boyokana ezalaki makambo nyonso soki eza na place soki bato bozoyokana na bino bien bokobanda okumisana kaka ti ezalaka bongo me ntango mpe koyokana kozala te ntango bokota toyokanaka lisu te oyo avanda na kwe na ye oyo avanda na kwe na ye c'est toujours comme ça eza bongo siko boyo kobimisele video ya kala mpo na nini boyo bimisele video ya kala po boya koloba boluka moye bo critiquer boluka moye bo finga e pona nini bandeko nanga eza kitoko te Davina obo finga elikamba olata banda kala alata ka bien te ayebi kolata te Davina boyeboy nyonso wana pona nini kaka nyonso wana pona nini nyonso wana pourquoi nyonso wana bandeko nanga pona nini nyonso wana boyoki ye mopo yo yebisa bino ya tala ba mituka na ye ya azo somba ba mituka na place bino bowela kolata bowela otenga fona lata ka ba monanga nga fona sala boye
On a lata boye ye azowela bamituka na ye Davina azowela autre chose azomona ne likao mususu azomona ne bamituka azomona ne na kolata te ba théâtre la même na théâtre sila na sila na ba théâtre musu na ni na ye ba joie na bamituka ya ye Davina ba joie na bamituka Davina ba rola batambongo Davina bimisa ba fortune na Davina amema fortune boyebi mutuka fortune c'est ça combien amema fortune alors soka lobika bando lata aolata soka lobika bando somba kabilamba akosomba bilamba aosomba bilamba ezake eyela nango yete eyela yete mutu muso aza na ye makasi teke o na bando kendanga na bando sapara na sala bwe Michou aza na ye makasi na babote Michou pena aza na ye makasi na ba make-up ye pena bebisaka na ye mbongo ake pena na mbongo na ye asombi make-up na ye atie ba make-up ake batie ba make-up ake pena na mbongo na ye asombi bilamba tongisi pena bilamba po atongisaka pena bilamba wana toboyi na biso te bilamba pena tongisaka pena ya cher atongisaka pena bimisi mbongo na tongisi elamba lati Michou azara bongo mais ça bato musu bana bango bongo te inutile ya koya ko comparer boko comparer Michou na Davina te mutu na mutu asa musa na ye mutu na mutu asa la vie na ye mutu na mutu asa vie na ye Davina asa la vie na ye Davina aza marié lelo boko moyo finga na mobala Davina bala mundibu Davina abala somalien Davina bala mobala ne ya indien ape na libala ne ya bien azala na libala ne ya bien moi so bomonaka ana libala ne ya bien boluka boko kanisa biso nyoso tokoma ndenge moko boluka boko kanisa mutu nyoso koma ndenge moko eza pratiquement impossible mutu akoma ndenge moko te Michou ana kwena ye na ndenge na ye ana ba qualité na ye aza pe na ana ba qualité na ye ape na ba défaut na ye ape na ba qualité na ye Davina ana ba qualité na ye ape na ba défaut na ye ata bolobi ke akumisaka sila ba comédien bazaki bongo et pe na bato musu ba jouer pas sila bakumisaka belle vie sila va fongola chaîne a jouer kana belle vie ava ba ko baza la soki bongo ba jouer kana ba sila ba jouer ki bofinga Davina alata bien te Michou leki na olata po Michou lelo alata bien po Michou atiaka mbongo na ye bebisaka pena mbongo nene elamba ana bato musu o basombelaka bilamba ana ye moko asomba to basombelaka eza mbongo na ye moko eza mbongo bato te mais eloko moko il faut boyeba muto aza déjà mama ya bana na muto aza mama ya bana te différence ezali Davina ndaza bwa kosa makamna loyenge te ake somba elamba ya $1000 $2000 abebisa $2000 kaka abebisi $2000 alati abebisi $900 kapo alata lati lelo lobi atiki anga bwaki kuna no mama bana kanisaka Davina marié asa likambu ye mote asa likambu na accord ya mobali na ye akoba no bebisa mbongo te kana bebisa mbongo na bilamba na sala faut construire vie faut bongisa venir a bana na ye et si kasko différence eza yangwana et place o bino boyeba te et place différence eza yangwana différence ezalaka na muto aza na bana te na muto aza célibataire na muto aza marié car muto aza marié mbongo na ye eza géré na batu mibale mobali ozwa mbongo mwasi ozwa mbongo bazo géré mbongo bango mibale siko mutu aza na ye marié te ao géré mbongo ne na ndenge na ye moko ata obia somba lipapo avion etali te ata lobi azwa mbongo nene saki atongisi ke elamba marka lati lelo lobaka atiki yango etali te mais siko Davina ndaza bwe abule bana na ye fo balia bana na ye fo balata mutuka na ye fo atia carburant avenir il faut bomba pona bana na ye pona avenir alobi abule bandaku na ye azotonga eloko bino boyeba te yango wana muta otonga bandaku na ye est-ce que en attend que bebisa $3000 $2000 na bilamba boyebi combien de sacs à ciment ezata pona $500 a pambo boyebi combien de sacs à ciment Boutika kabamaka mususu Michou na ndengene Michou na balita célibataire c'est normal à mener ba vie na yazo mais bino boyebi soki derrière kolata ya Michou derrière ba beauté ya Michou derrière kolata ya Michou boyebi soka na mutu moko a sponsoriser na makambo na nyoso est-ce que boyebi yango pour Michou na célibataire
na miso ana mbeya koke yana ezwi mobali o atiki azwi mobali o atiki bino mwa boyebi ba célibataire a Congo et surtout ndenga su kitoko bongo donc ana mobali o msu o asombela ke parfum o asombela ke bo o asombela ke bo alors il faut bo zala na boyeba ko sala ba différence mosusu kota make-up koke batio make-up kota make-up eza synonyme ya obonga na vite elo bino boyeba te kota make-up eza synonyme ya kobonga na vite boye bofingi pena muninga pona mishu bango mibale ba comédienne bango mibale baza ba actrice o azosa na ndenge na o jouer ba rôle na ndenge ne o pas jouer ba rôle na ndenge na e mutu na bandenge ne o abanda na ndenge ne o pa banda na ndenge ne lelo to yo ba confia esbina na famille botande yo kabola bango bakuta nisepena mishuna na Davina na scène bapesi Davina mishu nini Davina rola olela rola passe bapesi mishu rola passe ya olela botika ka boyebi na bino vérité me bolingaka ko yo compliquer likambo boyebi na bino me bolinga boyo compliquer likambo eza kitoko te botiko luka barankini wana ya obimisaka be mission kala pona luka ko se monke na mutu mo boza malamu te alors est-ce pas répondre yango lelo bo pelise le be mission bele po Davina ye ko répondre non il faut répondre. Il faut répondre. Tant que vous avez la personnalité, vous avez sa personnalité, akoya ko répondre. C'est toujours comme ça. Akoya ko répondre. Amena vine ya mabete alors botika muninga amena vine ya mabete. Bo luka kimia, lelo ba mamba confiance sila na Bellevue. Otolobela ngo lisute. Tolobela ngo lisute. Lelo ba kuma bimisa Bellevue mutakisi. Asimba kisi. Asimba bino boyebi combien Bellevue akotaka. Boyebi combien au Bellevue akotaka. Boyebi combien akotaka. A souffrir pas comme a bongo mais tanga zaki na mbongo te. Bobenga kay mutakisi te. Comme na Congo mutako bonga ka boeta pa fuki a bongi so mutabongi ka feza kisi. Yango bo finge mutakisi. Mais bo ta le sika uti te. Bo ta la mbamo esika komi. Yango nde mabe a Congolais. Mabe a Congolais atala esika muta uti te. Mais atala directement esika muta komi. Yango nde mabe na bino ba Congolais. Yango nde mabe na bino. Si la botama na famille mbongo, si la botama na famille pauvreté. Bellevue quoi botama na famille pauvre. Faut relever. Donc il faut mata. Donc il faut mata poani ota la vie na esike uti. Si la botama na famille mbongo. Si la kuta mbongo botama na famille mbongo akoli na mbongo ana bandeko na poto na bayaya par-ci par-là. Le la t'a pas fouki ni bobenge kisite. Donc Bellevue comme abotama na famille pasi, a colline na pasi tinzamba yo tombo lende bobenga kisi e ki torote. Be foro a sala. Na be foro zo sala, bo mo na be foro zo sala te. Bellevue na deux chaînes YouTube. Ana deux chaînes, ana Bellevue TV, ana Candy Star. A part wana ana ba activité o ekote la kembongo. Lelo bobenge mutakisi e ki torote. Bobongisa s'il vous plaît bobongisa botika ba comparaison mo ezanga tina o bino mo pena boyebi conscience na bino yebisa e la rappeler bino elo mo boy conscience nezo la ezo yebiso pena lo mo boy mais comme ozaka fanatique ka ya mutu tika na lobaka boy pona ki fanatisme non e moto c'est la sentiment te mutu akundoli video wana oza motema mabe o kundoli video ya Davina zolo bapona sila o motema mabe ba kundola pe o sila zolo bapona Bellevue po ezali ba kundola o Thérèse zolo bapona Bellevue po ezali bazaki lisanga lelo bazali sous lisanga te lelo bakabwana nde bakabwana c'est normal ba archive tika la po eleka na be émission ba théâtre kuteza o basali sika moko ezali bongo ka ba video bon ka o baloba bon ka ba télé-réalité ba théâtre ezaliti si tona ba théâtre o basale sika moko ezali o si la pena kenda otala Bellevue nani Davina tina ndaku na ye ezali o si la zo pena mona Davina memi ye ezali c'est normal na tanga babanda oyoka na mena tango bayoka na alisute bobimisa ba makambu ya temps oyo botiko bimisa makambu ya temps passé le temps passé ne revient jamais. Botu ko bibisa mamba temps passé ça qui toko te boluka kimia to créer kimia na monde théâtre boluka kimia bat vanda na ba côté na bango boluki kimia bo avancer faire avancer musala ke liboso c'est tout botika ba biloko eza ki toko te
eya kitoko ta ntuka nga na fingaka te nazala pour mutu te me nasala pena analyse nayoki pasi komona bino nyonso internet momba bovandeli nkombo ya Davina boye kofinga mwana bato na likambo eza nango clair bokompare na Michou aboyi na ye aboyi ne bokompare na mutu azolata akomi mpe na bacommentaire bien na place bobule bilamba nga na bula nanga bilamba te nga na obule mituka na obule mapango alobi oyo aza nango Davina kumbaka jipa bien forti na munene ya munene mobile neka bofinga endie boyebi bendie kombie bakotaka endie bofinga wana boyebi bendie kombie bakotaka boyebi bashopa bendie kombie kotaka boyebi kombie kotaka Davina soko bia kebota na poto soka avandi balobi te nake merasi en glace na Dubai ake merasi en glace na Dubai nake koza mupepa Paris ake zo mupepa Paris botika ba comparaison za kitoko te Michou a beauté a mwasi kitoko na ndenge na ya avanda na kwena Davina pa mwasi kitoko na ndenge na avanda na kwena elamba te a mwasi kitoko atambola bulumbu te azipaka nzoto na ye azipaka nzoto na ye atambola bulumbu te Michou alataka na ndenge na ye Davina pa alataka na ndenge na ye alors ba comparaison mosusu ya nango na mutuna makolo te totika mweza kitoko te merci na bidio nyonso bolandaka biso merci na bandeko botiaka kana irsi botelo ya TV en tout cas nzamba lola pambola bino bandeko nanga kande na lobaka na système a bien mais quand partager biso et osa malamu minga azaka nanga ni contre ni pour ni contre na sala pena émission nanga ndenge sengeli ndebo moni na sali analyse nanga pona loba po trop c'est trop tokoya kaka biso nyonso te to fingaka tokoya kaka biso nyonso te to fingaka eza kitoko te ana ndenge na ye ope kuna aza na ndenge na ye partager biso na Facebook partager na WhatsApp partager na Messenger partager vraiment partout nzambe ako pambola yo so ezambala no liboso s'abonner tango zo s'abonner ko bosa na te cliquez cloche ya notification et kosunga au prochainement tant to kotsa ba analyse au kota mbala modo ko zwa directement notification alors ngana bino tokutani à la prochaine occasion ce qui yesu a zongite bo tenir nga rigueur te nga penza na finga na ngate bato bozela ki ngana ya ko finga e ko simba te ngana finga na ngate ba conscience na biso moke yebi oto loba conscience yebi ke non Michou na Davina ba ozalande mo côté conscience yebi toti ko kosa bo kosa internet mais bo kosa ba conscience na bino te eza kitoko te botika mwana batape manene na kimia na ye na kimia nyonso merci beaucoup bisous bye Mama 2024 Gavker to Yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes Gavker to Zalina solution yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ma papa to bossani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis bossa ya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talandenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pona maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. La santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua.
Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube X les Botelois, nous vous recommandons l'eau potable Maïa Peto, Maïa Kimia, Maïa Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maïa Kimia, Yapeto.